Microfinance en République démocratique du Congo, une chaîne dédiée à la promotion de l'inclusion financière en RDC. Nous partageons des informations pratiques sur les produits et services financiers pour aider nos abonnés et ceux qui nous suivent à accéder aux solutions adaptées. Et promouvons les success stories des services financiers. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Microfinance en RDC, le pouvoir de l'inclusion financière pour une RDC prospère. Bombamba mona yolobi ozabo somi na mayemateli misoro. Mbote pe boye malamu na microfinance RD Congo, chaîne po ezali koyakisa bino lolenge ya posalela mbongo na bino pe kopesa bansambo na mayemateli secteur financier na RDC. Na video tokolobela épargne ezali nini mpe mpona nini kosala yango. Nazali kitoka bongo formateur d'éducation financière. Ya liboso épargne ezali nini. Ezali mono oyo ozali kotia pembeni lelo mpona kosala yango lobi. Ezali bamonta ya mike oyo ozali kotia pembeni na caisse, na compte bancaire to na compte mobile na yo, na ntango molai na ntina ya kozwa somme ya monene lobi. Ya mibale mpona nini kosala épargne. Tokosala épargne mpona babesoin oyo ekoya lobi kasi na mpwasa lokola maladie matanga. Babesoin oyo ekoya lobi kasi oyo ezali programme lokola mariage, minerval, maternité, kobanda mombongo. Babesoin eza ebele. Épargne ezali na ntina makasi mpona bomoi na biso kasi ebele basalaka yango te. Atako bongo kosala épargne ezali PTT. Ezali pasi po bozwi na biso ezali mingi te. Ezali kosenga sacrifice na discipline. Yango wana décision ya montant ya épargne esengeli kozwama yango ya kobanda badepense koyangisama na budget na biso. Tozondakisa ndeko Ramazani asali motard. Soki azwi mokano ya kobomba na caisse na ye to na telefone kaka 5000 francs par jour. Après 30 jours, akozwa 150 000 francs congolais. Na nsima ya 12 mois, akozwa na 1 800 000 francs congolais. Pene na $640. Na mbombo oyo akoki kosala likambo ya monene mbala moko. Lokola kosomba congélateur mpona kobala activité mosusu. Ndeko mbongo ya kebele oza kozela mpona projet na yo, ntango mosusu okotikala kozwa yango te na mbala moko. Kasi na kosalaka épargne muke okoki kolonga. Ya motu ya kokanga ezali nini? Bomba mbongo mpona mikolo malamu oyo ekoya lobi. Soki olingi kozalaka condition malamu na vie na yo, kodepase mbongo na yo nyonso te. Bombama ndambu ya mbongo po okokisa bandoto na yo lobi. Mpe ozotuka te soki likambo eyei na mpwasa. Soki fourni asalaka épargne, yo pe okoki ozala mposa ya mbongo mingi te mpo obanda épargne. Ozala mosi, mobile, étudiant, professeur, infirmière, chailleur, wewa, okoki kokepargne. Na video ekoya nsima tokolekola plan ya épargne ezali nini mpe boni kosala yango. Mpona kozanga te, abonnez-vous sur Microfinance en RD Congo, YouTube, Facebook, Instagram pe TikTok. Tobenga biso na telefone to pe WhatsApp na 085 13 06 837. Kobosala te ndeko, bomba mbongo na yo.